MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Salut à tous, Bambote na bino nyonso bozolanda biso à travers chaîne OMJ Télévision na pesi bino nyonso mbote na pesi bandeko nanga o boza na France Bambote belé bandeko nanga boza na Londres na Belgique na États-Unis na Chine populaire na Dubaï na pesi bino Bambote sans plus tarder to souffler dans la vente ba émission to souffler na spot na biso ya MJ Télévision. Olivier Loango balancé déjà en pub. Il y a MJ Télévision. Pour ma chaîne, on est Bonzambé toujours. C'est parti en image avec cet extrait et on se retrouve tout juste après. MJ TV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire, il y a lelo, eza makambo ya musique, analyse populaire, il y a lelo, eza ngoma théâtre, mais analyse populaire, il y a lelo, to parler beaucoup plus sur vie sociale. Il y a ba maman na biso o baza na poto, baza à l'étranger, façon baza ko se comporter na mibali na bango. Pourquoi na bi lelo to beta masolo ya ba maman na biso a poto? Bandeko na biso ebele ba abonné na biso ya chaîne OMJ Télévision o balanda biso la plupart baza ba papa ba se plaindre na ba comportement ya basi na bango façon baza ko se comporter eza ko se pesa bango te lokwa ndeko mo abengenga dernièrement ndeko na za na Londres abi mama Sylvie en tout cas sunga ngai nangi obetelanga vraiment lisolo oyo bomba kombo nanga bomba pe kombo ya mwasi nanga peut-être soka la ndi émission na yo akoki ko changer ndeko yo aza mboka Londres papa na biso akenda Londres na e depuis akenda Londres ça fait déjà plus de 25 ans aza na mboka Londres azaka na mwasi na ye mwasa uta Kishasa abengisaka ye na poto bakomi kuna esimbite bakabwani papa moni ko vanda nga moko esimbate tant komi na l'an 2016 a décidé à linga mwasi na poto po amoni ke soka abia zo mwasi na Kishasa abengisa na poto ekokute papa aluki lukese ba recherche ka kuna na Londres akuta na ndeko mwasi moko to bakuta ndeko mwasi wana alingi ndeko mwasi pandimi ndeko mwasi aza deja na bana na ye mibale papa paza na bana na ye 4 nani ndeko mwasi azali na ndaku papa azali na ndaku musu eska bana bana na mwasi na ye ndeko na biso ya mwasi ayebisi papa na bino en tout cas nga na kokota na nga na ndaku na yo te ekozala mie yo nde oya kovanda na kati ya ndaku na nga tokoma ovanda ensemble yo bankofuta ndaku nga na obanda kosokipe na makambo ya kolia baforti mosu ya mike yo moto obanda kozwa charge papa mpe aboyi te papa abiso andimi bakoma ovanda ndaku moko ebandeli ezalaki bien basali inane mama abiso yebisi papa bino ndeza boye il faut tokende Kishasa okende kobala ngai papa pa boyi te baye Kishasa basali mariage na bango coutumier ba famille mibale basangani eleki bien bato bameli bato balie babini esili bazongi poto ozonga bazongi poto makambo nyonso elekaka bien nyonso ezalaka bien ezalaka kitoko toye kokóma na 2021 mama sikoyo akomolakisa bizaleli na ye
azwi poso ya memo alataki alongoli abwaki atie mopanzi alati sikoyo poso nkoi. Poso nkoi ça veut dire papa abi soki bake fete bake bamatanga mama soki kaka bana amoni bana mibali ayeba teke baza mobali na ye kokangakanga baona nzoto koyamba bango mobali atemo sebi mama likambo nini yo oza na ngai bamibali bazoya kokangakanga na nzoto boye problème eza nini tikanga papa biso aza chrétien né de nouveau papa oyo ndeko nazoleta lisolo aza chrétien soki ekomi dimanche esi mama tokende église mama linga te abite nga na okendanga église te na okende église te nasi nasambela mingi na kini na gena mingi ekomi mpe tour na yo sambela nga nasi nasambela to papa aokende na église asambeli bapaster baotuna papa boni mama yaka te papa mpe tema bolinga mwasi na ye abombaka toujours mwasi te mama akoya kaka koya chose grave papa abiso ke na mosala banda ntongo okende ntongo asisa à 22h dans l'espoir ke ntongo ozonga ndako akuta mama déjà alambi semu mais papa ntongo oya akuta mama alami biloko semula alambi te bandeko bovandi na poto boyebi nde ezalaka outi mosala osala mosala makasi osalisali ozonga na palais biloko apamba semulu eza te otya su mai oyo bana kobalusa semulu oyebi nde eni esalaka esuki kaka wana te ntango bakota na kati ya chambre papa aza besoin mama asepelisa ye mama akarese donc mama wana alingi ata mokie te alingi te donc papa nazobetya obenga na telefone azolela bisylvie donc moyen te nazokoka te papa azolela nazokoka te donc mama alingi te oka yasi nalembi na nga nauti kosalisa misala na nga nauti kosala mama mami wanja yo oza mama pasteur nayebi te bacomportement boye ozojuge yango koma bandeko nango boza na poto bandeko nanga basi mobali ntango atio na ndako bandeki kotelengana ozaye moto baekiri mobali azwa lokoti yo atio na ndako bokoma ovanda esika moko bato bakomi korespecte yo bato bakomi kopesa honneur po kozala na mobali ezalaka elenge mobali ayo moko ke ozala mitelengana lobi bamoni yo na Pierre lobi bamoni yo na André lobi na Jean moto orespecte yo aza te donc ndeko mwasi oyo alingi kosatisfaire babesoin ya mobali te ye aza na so avandi liboso ya televizio to telefone donc mobali azolia ya ovanda na point moko bavandi na kanape telefone na ye kaka atalaka na YouTube nde bato bazofinga atalaka bavideo abetaka masolo na petite sœur ne bazala na ndako moko abetaka masolo ye na feti wana kutu balataki ngwanzu biso tolataki baversas boye ceci cela bandeko na ngai numero na biso yango wana tosunga vraiment ndeko mobali oyo eza histoire vrai ndeko mobali oyo azala na Londres na otanga komoni te mpo abina bomba ye ndeko azolela ayebi te asala nini mwasi mpe ayebi se deja abina alingi na nga susu yo te nalingi yo su te nakomi na nga mpe toboma libala nde mobali abi soki tobomi na yo libala eske okokofuta ndako ndeko mwasi abi ye nakokoka mobali ameki korapele abi mama nga naza 6e mobali epa na yo avant ngai bamibali 5 babalaki yo esimba te okabwana na bango nga aza lokwa 6e epa na yo siko olingi susu orompre mariage oyo ok so epa 7e mobali mwasi abi wi naza d'accord advienne que pourra nayebi te bamama na ngai nayebi te so epoto yango nde motu echangeaka bino mpo biso na Kinshasa mwasi soki aza na ndako basi so aza libanda azoluka libala ntango akota na ndako ya libala na ye azoyeba ndeni ya koprendre soin ya mobali na ye ndeni ya koprendre soin ya bana na ye mais bino bamama poto bose comporte mabe donc mibali kuta epai na bino balobelaka bino eloko te la preuve ane bandeko ebele ya mibali oyo baza na poto oyo bayebi nzambe te so baye Kinshasa bazoya kosala buzoba aya aluki mwasi mo boye bakoma ovanda na ye atie elkin so aza na kini baza na mwasi wana oprendre soin na ye tendresse kitoko assure mais bino ntango papa oya kuna kanda papa aloba nobo tikanga nasalaki mingi nalembi non tozonga na mpe na bible tozwa na mpe temps ya kotanga bible ntango bible ezoloba ke femme soyez soumise à vos maris soumission wana elobi kaka te ke
ce mobile a gagné au vandi kimia. Non, soumission il faut osa soumise partout. Osa soumise na mbetu, osa soumise devant mobile, osa soumise na belle famille et ko sunga yo et ça là que osa la bien dans na couple na bien harmonie ezala. Papa a biso na yebi kozolanda ngai papa apesa nga lisolo na beto zolanda nga bisu kozali courage kolemba te kane na yebisa ko bondela kando zo bondela nzambe na bondela nzamba la kisa soki mama a biso ko aza mwasi na ya vie au mona ke mama a ko changer o se plaindre tonde ko se plaindre bi mwasi ngo alingi kaka be kiri donc pona eko malamo kene na e fête malamo kene na e matanga makambo etali église alinga kango lisusu te nga mobali na ekuta akipaka nga lisusu te akipanga sute dernièrement maman biso ngo a mwasi ngo auti ko suanisa mobali somme abi mobali apesa ke lokote mobali apesa ke mbote et pourtant mobali auti opesa ye $500 atindi ya mama ni na kin mobali auti ko futa ndaku donc mama azoboya konzina papa abi papa sera kilo côté akomi prêtre ya koboma na libala to ebite ka so be kiri wana ya kenda ba muziki wana ya ngonde mutu eza ko troubler mutu jusque là ngala bino toza na point d'interrogation na ebite mama mami wanja ba jar ya basi bo ba comportement bo tout ça na bangonde ni papa biso à Londres alobi moi ça lingi na ekoyoka te moi ça lingi koyoka te moi si pour na minute onde ko mobali abi ye akomane ko lala na se moi ça la likolo alala na kanapa biso kana koti na chambre na epona la moi simba mo bima awate combien ataba sebe bazan pour na combien lelo o bazoluka mabala aluka zata mwa mobali na ye moko azana mwa Danichi manga na ye moko Olivier Lowango ya ye moko ba tambwa na ye partout o ba okena ye partout maman conseil na opesona ebi ko landanga ozo sala erreur tu te trompes et le soin de ko mobali ana tikio akei bisuko okene mutu moto ondima yo po obozani sikwaza 6e mobali nao a 6e so bokabwane o ke kolinga kuma lokwa 7e mobali etika kosimba te luka okutana basali ya nzambe babondela pona yo peut-être ezali moko boye peut-être pe koza ba envoûtement peut-être koza ba ekiri na minona bokendaka wana moi ba mipepe moyo mabe mtezo sala ke oza na mobali te oza la yo moko oza na nani na vie ya désordre parce que diable a trop risé ayebi ke mobali ozane wana azo protéger na ba prière azo sunga na ba prière so na famille na bino bandoki baza ba lukaka yo mobali ana zo empêcher bango ba atteindre yo tant papa na kokenda au moins te que au comme na o proie ya munguna diable a récupéré facilement na ebisi pe papa na biso abenga nga Londres na bi papa bino bosambela koza na église bino osambela kuna na Londres pourquoi pas au solo na pasteur na bino te makambu na yo na mwasi na yo omeki ko expliquer bango ba meka opesa mama conseil papa na bi mama si vitika tika kudu so na meki ke pa pasteur ici na Londres na changer ata cette église ngabi pourquoi abi na changer cette église parce que ça ne va pas. Ok, ne bobete pasteur l'isolo couple nao. Pasteur a comme côté en haut devant cher, a comme côté en haut l'isolo. Écoute, frère intel boy boiseau tanga na kombo na yo. Abinde na baya, marambo couple nanga na beta en haut sous l'église te et komaka ngana nzambe. Donc maman mami wanja Hercule banvoie tout dans London, to sunga vraiment de konabiso mobali on a mabondeli, to sunga e vraiment nzamba sunga ye adalisa ye soki mwasi oyo, soki mama oyo, aza mwasi na ye ya vitote. Soki pe mama o aza mwasi na ye ya vite, en tout cas nzambe asunga de konabiso mobali o asala choix ya bien ya mwasi parce que mariage eza vie mobimba. Mariage non se zaka na ba rose te bépine te ezalaka maintenant nzambe ndo osala ke to ba ko surmonter bépine wana ata ba rose eza bisu te bépine wana nzamba opesa biso makasi ya ko surmonter bépine wana soki nzamba sungi te na libala ma trop
libala soki nzambe aza te en tout cas ezala kaka simba benda tika zongisa ezala toujours bongo. Ndeko nanga mobali nayebi ozolandanga vraiment na chaîne MJ télévision esika ozali luka nano tuna volonté nzambe ozosouffrir makasi ozosouffrir et puis sala attention basa bongo mosusu okokufa mpe ya tikali okosala mpe ya vc mpe otiki bana na yo ya tikali et surtout mpe lokwa bobota na bino te mama akomi deya na 49 ans Olivier Loango mwasi akomi na 49 ans baesango dernièrement akende Turquie akosala chirurgie abili bumu bagrese eleki balongola bapaola nyonso ekoma plat lokwa ya bana 17 ans tana mwasi alolenge boye oza deya na mobali na yo aza olingi te olingi système ebekiri bobima na papa boke feti ale yo anu bandi kokangakanga mibali mosusu na nzoto wana nyonso osani okisa mobali no pasi basala defi na mobali te bayokisa mobali pasi te mpo so oyokisi mobali pasi mobali sikonda kozokisa mpenza nde motema na yo. Donc bino nyonso bozwanda biso na moment oyo bokota penza bokota bokomela nga bopesa ba conseil na ndeko na biso mobali azosouffrir azolela matin midi soir ba conseil na bino vraiment esala bien ba conseil na bino meka vraiment ko réconforter ba conseil na bino pesa esusu espoir po ndeko akomi na ye na suka abi nazo risquer na tika bana ngai nazo risquer na kufa nayebi te na saa nini o mwasi nga na kende kozwe eboteli nga nde problème ndeko mobali abi alingi ne souvia kindumba te alingi ne souvia ko changer basi te nga biso moye na poto esimbi te yaka ta Kishasa basi baze ebele oluka mwasi abi nga bati te Kishasa pete Kishasa su makambo abita fille mo nazoka na Kishasa na banda kotinda ebiloko ateka nazotinda eba code fille wana lingaka boma ngai anga boma nga mokomisi na butu abambanga mulangi na kingo likola zuwa papa ngazanga mingi oloba te conseil onga na kopesa oka na moment oyo luka elongi ya nzambe nzambe akosaka te nzambe arevela biso toujours ba choses cachées pour même Bible yana ezoloba rien de caché ne sera découvert o nyonso ebombama ya nkuku nzambe abimisa yango toujours na mpwasa bondela nzambe kota ba jeûne et prière loko obi obona ko consulter ba pasteur parce que ba pasteur selon yo ndo obi ba pasteur so luki bango ebisi bango opposer bango problème na yo ba pasteur wana ba okomisa ngo sujet na bango ba mateya ba okoma koloba bango pona nga bondela yo mo bondela nzambe parce que nzambe père mo esenga na bon intermédiaire azala te so lelele nzambe koyoka bondela nzambe nzamba sunga yo nzamba la kisa soki mama wana oui soki peza yete nzamba tindela oya yo mama abiso siko na zonge pa na yo mama oza Londres ozolandanga yo ozoni okola ndeko mobali aza suna kimia te pona yo mama likambo nyonso ya na ebandeli likambo nyonso ya na suka na opesa conseil en tant que mwasi en tant que maman luka o changer osotangi déjà 6 mibali o bozana za 6e mobile na soko otiki ndozo luko bokabwana ana oke kolinga ozalo kwa 7e et puis vu oyozo mene ya ba ekiri wana eza kitoko te okomi dia na 49 ans dozawana olinga makambo ba ekiri olingi sova na ndako église okenda te dimanche yo wana obandi kotonga banani okuti bayeki feti balate bien te bate bilamba ngwanzu biso ate bilamba solo boye na boye mama oko regretter et surtout le quoi on a nous investir te na poto kuno investir te na Kishasa ape o investir te maman ko regretter aussi mba mutu te bi ba te be na poto wana ba mi pesaka na kolata ba mi pesaka na ba muziki ba feti lelo ba suka ba kombo na bango ekundama ba yoka na asute be ba yemba bango ba musicien lelo ba yoka na asute mais quand on a changé mais quand on changer zonga vraiment mutu sikoza zonga ba maman biso poto tant to bingana na tant to balana ka to ba ke to balani pour le meilleur et pour les purs donc faut qu'on dise nyonso so mo mobala comme na poso peut-être to bolingana na mobali ba moyen ezayeke bébé tant bo 20 bo comme na suka mo ba moyen et diminuer supporter
supporter maman tu ko ça papa banko tu ko ça papa banko tango lumeli balonjime okota ndako ya papa wana ezaki po oyebike oko répondre na ba soins domestiques oko répondre côté lit conjugal mais yo comme le contraire ndolo sombala biso na koti ata na chambre ata ya lala kiso na koti na uti ko soka na salle de bain na ye pona se changer bilamba na se changer bilamba e komi problème acidique atomboki abe bima awate na ndaku na ngate moi ça bon oh moi ça moderne izala tempo mama luka faut changer bandeko bota biso bo s'abonner vraiment massivement numéro la biso ngwana bo komela biso par rapport ya liso na biso bo pesa vraiment papa au conseil papa akomi na suka azoyeba te asala nini pona comportement ya mwasi na ye ezolekela ye donc papa alobi alingi na ye pe vie ya changer basi te azoboya nde baza mwasi basi bayebi Londres membade ya basi bayeba bango mibale aboyi na kabwansu na ye bamone na mwasi mosusu alingi na ye lisusu te po papa sa koli papa akomi je crois ceux qui 57 ans avait éliminé sous Baviwanate numéro angwana bopesa ba point de vue na bino en tout cas vraiment to komina suka ya analyse la biso donc analyse na biso to betaki lelo lisolo ya ba mama ya poto ndeko moka o balanda MJT biso balanda bemission na biso o balanda Dani Chimango pe balanda ngasi baati Olivier wango ndende kwa na benga kingai abibati partager lisolo oyo na bandeko basunganga par rapport ya makambo na vivre papa mambo nazo vivre donc conseil na pesika kana papa luka elinga nzambe luka beaucoup plus obonela nzamba la kisa yo soki mama oyo aza mwasi na yo soki aza mwasi na yo bo continuer c'est pas à mwasi na te nzambe asunga osala choix ya malamu yo pe mama ozonyo ko la papa oyo abengaki biso en tout cas mama changer luka elinga nzambe lelo so okabwa ina mobile nonde bozawana oke sika mosusu pe et aussi mbaté donc okoma mwasi moko changer mibali okomi 7e 8e 10e sangone panel Londres mbaye kutu avant na mobile te ye musana ko changer mibali donc maman meka ko changer merci na bino nyonso o bolanda ki analyse na biso ya ndeko na biso azana Londres abaito bomba kombo na ye merci na bino bolandi yo pokoti sikoyo ozolanda émission s'abonner komela biso par rapport ya papa oyo aza besoin ba conseil en tout cas to vraiment na ba conseil to komi na suka ya émission na biso na pesi merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja un grand merci au cordon Dani Chimanga Logi merci na Olivier Lowango o azaki derrière la caméra papa na Jérémy Olivier ba courage toujours merci na Yemoko boss de boss la suka lotanga kombo te sote bande ko comprendre Congo Milolo Fred Milo bambote belé ngana bino to kutani semaine prochaine pour un nouveau numéro ya émission na biso bye bye MJTV Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata vraiment bo s'abonner Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazapata MJTV Sambara Goli Mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous